doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant la émission Nabiso, il y a Lelo Oyo ezali koleka dimanche nazali ko souhaiter bino vraiment bon dimanche. Bato ba uti ba église parce que Lelo ezali mokolo na Nzambe jour Oyo esengaka ba croyant ba chrétien bato nyoso tout ba croyaka na Nzambe neti biso ba Oyo ba kendaka ba église. Donc vraiment journée à Lelo esengeli ko bondelaka nkolo parce que ko lamuka ko lamuka ezali habitude te parce que ko ipo ko lala o lamuki te. Et puis boye bake ba msusu na moment oyo l'air msusu bazoluka santé parce que santé vraiment ezali eloko moko oyo basakanaka na yango te yango na toujours na kati émission na sukisaka na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba oyo na sengaka bino nyoso tubo s'abonner na compte na ye ya YouTube place asalaka émission na ye parlons santé. Donc vraiment parce que santé n'a pas de prix santé ce que ezali te okosalaka et le côté. Donc, Lelo na 5 minutes na biso, il y a Lelo Tokolobela, Likambo déjà bomoni na titre pour la première fois. Donc, ceux qui au lingi, au sala Likambo, quand on veut, on peut. Donc, Bouiti Komona, donc, Mboka na biso wana, 32 ans et les kaki, 18 ans et 50 ans mobimba, to sali yango, donc Mboka na biso, ceux qui vraiment bateau bazala ki liboso ya Félix Antoine Tshisekedi bazala na volonté mais le Lelo to koma atana ba autoroute donc ba 1 ba 2 3 tile 6 parce que tant biso tozo kola toza na ba collège donc so ba tangi Afrique du Sud au monde ba tangi biso bazo bisa biso ke wana toza ile msuna ba 1982 ba 80 bouye ba 79 bazo bisa biso ke na ba l'an 2000 ans Mboka na biso ikokoma développer tokokoma penza développer donc tozali ba pays moko en voie de développement mais toza ko mona ke tokomi na ba 2020 yango ya wa 2022 donc pays na biso nanu kake développer te ba pays belende ba pays et Afrique au lieu bazala na en voie de développement et comme sous en voie de sous-développement pour ta biso to tang ba biso wana tozana ba 1900 donc 1980 ba 1979 bazol ba ke do na ba 2000 ans wana donc ba mboka na biso comme mystique mais toza ko koma na ba année au ba epsaki biso eloko moko ezo salama te parce que maka volonté ya ba konjo ba kumbela biso donc oyo lelo fatia azali ko sala azali ko bandela zeko talaka mboka na biso courant ba côté mususu ezate mai ezate or biloko fatia zo tonga po courant mama ezwama eko ko sala ma bien avant mais sikoyo makamtu ekoma kaka na mutu ya fachi parce que congolais abosa na makambu surtout congolais kaka boye bo moni lelo tokolakisa bino pour la première fois ce qui volonté ezali makambo ko salama bomoni catastrophe naturelle trop bien on passe catastrophe naturelle mutu moko ta tinda kimbule beta donc mais banda kundenge tongama ba côté mususu et quoi que le kandenge le quitter bomonaki makambo salama ki président de la République azalaki na États-Unis d'Amérique malgré masolo ou azaki na États-Unis d'Amérique ou to awiti ko écourter voyage na ye falati kala kuna azongi na lombango nyoso tout bazalaki kuna ba 49 chefs de l'État africain bazalaki kuna pona ba travaux moko thématiques na makambo kaka donc États-Unis Afrique ba kutanaki kuna
Donc, président de la République, Azalaki est obligé à écouter voyage na pour azonga na mboka nazali ko lakisa bino moko botala na bilili séjour oyo ya président de la République na États-Unis d'Amérique na musala oyo asalaki kuna. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, celui de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant 3 jours, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Pinomo Botolanda, donc Moussa Lezalaki et Belé Kuna, président de la République, na biso bato bazalaka mauvaise langue balo barake. Oh non, président zo voyager mi non, président ceux qui a voyagé, ba bengi azo voyager na compte privé té. Président mata ba avion azaka na poto, abando va na poto, donc voyage na kanisi osala eloko moko té. Ceux qui ba bengi si bomoni ba se retrouver na 49 chefs de l'État kuna, président na biso en Afrique.
Donc vraiment azali président oyo ba africain bazo compter na bango ceux qui donc ba Amérique donc ba Europe et ngo sala biloko mo Afrique ba président oyo ba compter na bango ezali ba président neti fachi béton. Donc vraiment bon monaki bino moko oyo les cas qui présent donc aussitôt arrivé na kin provenant des États-Unis d'Amérique a yena epsaki bino ke soka zalaki sur place alingaki koya directement bo monika tango yeka kambala moko. Donc vraiment accueilli na première dame nabiso le distingué première dame nabiso maman Denise ba keyi donc ba parents ba keyi kotala et si ke zalaki et kendaki ba zalaki par surprise ba kendaki kotala ndengi maye bukaki banda kuna banzela nyoso tout na Matadi Kibala nazali kolakisa bino na ba image botala ndengi président de la République asalaki visite boko surprise na Matadi Kibala po na kotala ba travaux oyo ezali koleka kuna po bomona kaka président azali mwana mboka oyo soki kwei na mboka ne na population na ye atikaka population na ye ayaka sur place. Donc bino moko bolanda nabi lili. Le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier, décrété à la suite des pluies diluviennes de la nuit de lundi 12 au mardi 13 décembre, laissant ainsi plusieurs familles dans la douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation humanitaire, le président de la République a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi Kibala et en vrac. C'est tout simplement impressionnant les empreintes laissées par cette catastrophe naturelle. Sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Après cette visite d'inspection d'environ 2 heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un des sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. À première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de la ville de Kinshasa étaient mis hors service après constat. À ce jour, 141 des 474 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco Makala et Kimbantseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre de l'Urbanisme, des ITPR et aux responsables de l'ASNEL pour enfin trouver des solutions idoines aux problèmes actuels. Binomo Botolanda na bilili vraiment bozali komona population ndenge na kolinga président boyete population akolinga président ya boye parce que bozo mona binomo ke so likambo kweli bandeko na ye atikaka bandeko na ye atikaka peuple na ye azo sala suivi ye moka otala makambo oyo eleki wana eleki ndenge ni ba travaux ndenge ni pour la première fois ndenge bomoni na titre que na 24 heures après kaka catastrophe naturelle wana donc suite ya pluie diluvienne wana na epsi bino un jour 24 heures ba yemba la moko ba bandi ko sala musala ba zui ba ordre na depuis États-Unis d'Amérique président pesa ki ba ordre ba ministre ba exécuter tiekiti na se alobaki donc dans 24 heures masolo déjà ça mana 24 heures et loko moko rare pour ne pas dire rarissime. Et ça, la makate, na valeur kanam to mona ke soki nzele bukani ba abandonner yango donc ezakutu donc ba longoli yango. Mais 24 heures après mbala moko nzele zali réhabilité ba fongoli déjà côté moko ba mituka ezali koleka parce que nzela wana yango mutu etinda ke biloko ezoita ba Congo
Congo central et ya na Kisasa. Mais 24 heures à Pamba Masolo et Salami Pobo Monake, Soki, donc président Azali Wana Degna Lobaka, l'exemple vient d'en haut. Soki li kole za bien, na seigne surtout, il faut elanda bomoni et Salamana Nute. Namboka na biso 24 heures après boye et logo salami donc 24 heures après ba sali déjà ba masolo et zongi bato ba komi d'ailleurs ko sala donc au bout de 3 jours masolo to ngoko sila nazali ko la kisabino bino moroboyoka ba mikonza OVD et puis na population ndenge bazali ko sepela bango moko mutu balobi parce que baloba kai sezanga di jalelo tala zoro loba ngatango na loba masolo soki na lobele minu kambo na tiela kabino preuve bino moko bolanda na bilili oyonga na lobeli bino batoyo bazali un peu pessimiste oyo baza neti bazali ko croire te bato bazali un peu réticent ba o bazomona neti ngai nazali ko kosa donc boyebi ke 5 minutes ngai na kosa kate bino moko bolanda na bilili. Dans un rythme accéléré que s'effectuent les travaux de réhabilitation de la route Matadi, coupée en deux suite à la pluie qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022 dans la ville de Kinshasa. Déjà, ce mercredi, les trafics pour les piétons ont repris. C'est grâce aux intenses travaux démarrés le même jour de la catastrophe sur instruction du gouvernement. Un délai de 2 jours a été accordé à la firme chinoise Sopeco sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux pour rendre de nouveau ces tronçons de la nationale numéro 1 praticables. À en croire le directeur général de la CGT, ces chronogrammes est respecté. Hier, nous avons reçu des instructions pour que ce travail soit vite fait. Et le chronogramme qui est arrêté hier, c'était hier avant minuit. Nous étions obligés de donner un passage ne serait que pour le piéton d'abord. Et le deuxième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, avant minuit, nous allons pouvoir libérer progressivement une bande pour que les voitures, les véhicules légers et les piétons puissent passer. Et après-demain, nous pensons déjà que la route sera opérationnelle à une bande de manière à ce qu'on puisse faire passer quelques véhicules, de grands véhicules. Les usagers saluent cette attitude de la part du gouvernement. Dans 24 heures, chose jamais vécue ici au Congo, à notre connaissance, nous venons de nous rendre compte que les travaux ont été démarrés hier, mardi, mais aujourd'hui, mercredi, nous voyons qu'il y a possibilité que si un véhicule peut passer, il passe. Mais les travaux sont en train d'être réalisés. Nous encourageons les autorités d'agir de la sorte. Je suis reconnaissante envers le président de la République pour la réhabilitation rapide de cette route coupée en deux. En espace d'un jour, les travaux avancent à pas de géant. Je suis sûre de récupérer le marchandise de demain. Toutefois, les travaux de construction des caniveaux et autres vont se poursuivre à ces chantiers simultanément avec la circulation des biens et des personnes. Bowiti Kolanda, population et lobby nan salamate bomoni 24 heures après na lobby 24 heures après moulo ya makase betaki oye bukaki banzela et bomina batu bomoni 24 heures après ndenge population izali ko sepela ba moni venza musala et salami donc aussitôt arrivé à Kin provenant des États-Unis d'Amérique kuna et courta qui voyage ne parce que ba président mususu batikali kuna ya zongi. Et puis, basalaki na butu dîner moko ba président fallait ba ko lia président de la République a lingai ko kenete parce que lobi ke azali na matanga ko kende ko melate ko liate ko sepela au moment où peuple naie ezali ko souffrir. Donc vraiment to marqué pose na biso ya liboso na yebsaki binoka ke Moïse Kama Mateta, entrepreneur munene awa na kata France alingi koya ko investir na mboka na biso azali mikolo à cheval azali pe na Kisasa donc entrepreneur munene oyo ayebi vraiment assainissement awa boyebi kuna na mboka na biso assainissement vraiment eza penza malamu te tokoki ko compter na ndeko na biso ya mobali oyo travaillaka déjà awa mindele ba pesa ye confiance alingi aya na masolo wana na mboka na biso botala bino moko présentation. Il y a Moïse Kama Mateta na musala oyo asalaka. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. En fait, awa Toloba, parlons de salon les awa congrès de maires, salon de maires finiront naza partenaire officiel na bango. Donc nga naza moto naza na kati ya domaine il y a assainissement et assainissement hasard afungwana mingi
Dans le cadre d'assainissement, nous avons le nettoyage. Dans le cadre d'assainissement, nous avons le tri des déchets. Dans le cadre d'assainissement, nous avons le nettoyage, tout le voirie, tout est dans le cadre. Donc là-dedans, nous avons dans le monde, à point de l'assainissement. Donc, tant que il faut vivre. Bien vivre dans le salon, ils ont beaucoup de gens. Donc, pour que nous soyons pas les propriété de ces alliés, ils ont beaucoup de gens. Et dans le cadre de l'assainissement, c'est énorme. Donc, on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous a l'intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Où tous parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien congolaise, parce que nous sommes congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tous aient bien dans le système, pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un sommet pour avoir confiance. Les locaux, il y a Bengi, compagnie à Mundelete, Bengi, compagnie à Congolais, où il y a Zali à la hauteur. Moussala, ça fait longtemps que Moussala, c'est un grand travail. Hein? Donc ça fait plus d'une dizaine d'années que Moussala. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, effectivement, il y a 60. Donc, tout dépend. Il y a un marché, il y a un moment, il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne l'exemple, moi, de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc, ça, voilà. Donc, aussi là, tu as une soixantaine, où il y a une normalité. Voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Bouti Kolanda, ndeko na biso entrepreneur oyo tozali kosenga penza na bakonzi ba fongolela ye maboko ba tika ya sala musala na oyo nyoso tu akolinga kosala ba aider pour a mema oyo asalaka awa et profiter na bana ya mboka kuna et profiter na biso moko oleke mindele ba profitaka na ye. Donc tozali vraiment ko féliciter entrepreneur munene oyo azali awa na 4 France na kombo ya Moïse Kama Mateta. Donc sikoyo bino moko bolandi que ce qui volonté ezali makambo ko sala yango na tena ki vraiment lelo na yebisa bino catastrophe naturelle salami suti ya mbula o ebeta ki ebomi bato ebomi banzela. Mais OVD Zumi Beko balobi 24 heures il faut masole ça ma présidente de la République après les États-Unis à Pessimitindo. Donc 24 heures kaka après masolo et salami binomoko boyeko mona parce que soki volonté ezali et ko salama ndenge na betaika lisolo. Donc na ba 1974 déjà tous là qui avance parce que donc $1 ezalaki la moitié par rapport à mbongo na biso. Donc 1 Zaïre égale à $2. Botalaka puissance au biso tozala ki nango. Tant biso tozo tant on a rappelé bino donc bazolo ba biso to comme si donc ba né au ba 2022 ba 2000 tozali pays mo envoie des développements to comme déjà danger ko sakalate. Wana biso tozo bulaka mais eloko moko titi siko na bamboka na biso. Donc bato bazozanga mai, bato bazozanga courant. Le komiko ko la président de la République au ke ba prédécesseur na e soki basala ka musala na bango mbele lelo tozali ko lobela ba train à grande vitesse tozali ko lobela ba métro ba tram mais congolais alingi mboka na e congolais te makambo nyonso to président za ko sala sikoyo e komi netike bato bazali komona yango te nyonso tu ezali ko kweya na muto a président de la République mais bato ebele ba yebi na bango mais basalaka semblant. Donc avant de continuer sous masolo na biso ya lelo parce que l'autre il fallait kaka tolobela parce que makamba babozi la te que ba journaliste oya N ba journaliste oya ba ndoki ba lobelaka ba makamba boy bomona budget na biso ndenge ezali kaka ko mata c'est ko mata
Anenyo surtout budget na biso donc banda Félix Antoine Tshisekedi a zui bokonzi et mataka se ko mataka menaya kanambe ole budget mataka ezako banda iko kita. Donc vraiment ça la maraté. To marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans Kachapoto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle à location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na banda otumbaka tabanangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele mais wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi
ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec c'est Pela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bouti Kolanda, donc publicité ba partenaire nabiso, merci na bango parce que bango ba pesa biso confiance ba année surtout ba renouvelaka automatiquement donc ba publicité na bango ezali ndenge na bango ya ko aider chaîne na biso nazali pe ko senga na bato batala biso ceux qui bolingi ko aider chaîne na bino bo hésitaka te parce que tozwaka ba subvention te ba futaka biso te la présence de la République ndenge bino bokanisaka to salaka musala na ba moyen na biso mo pona ko informer bino donc ezali te qu'il faut pesa ceux qui 1000 euros ceux qui 5000 euros ceux qui 10 000 euros mais na muke ceux qui ata bato baza 10 ba pesi 10 euros et pesa déjà 100 euros ceux qui bato baza 10 ba pesi 100 euros pesa déjà 1000 euros donc vraiment bo edaka chaîne na bino parce que tout ça la rango po na bino donc si koyo boyebi bolandi ba partenaire na biso bo mesana kolanda doit vraiment botia maboko parce que Congolais lingaka muninga na e Congolais avancé te soki muninga Congolais azali ko avancer allez bakomi ko funda bakomi ko kosela e makambu o azana bakisi o asali bo yango wana motema na biso ya mabe soki to lingani biso na biso te ata présence ali nyoso to azali ko sala okomona e ko simba te donc et puis structure mentale na biso il faut échanger. Donc, développement mboka et passant par structure mentale. Parce que, bakozo biloko nyo surtout, les années étaient à Paris, na ba Tour Eiffel, ba memeli biso na ki ça. Donc, français, ba zu o ezala ki ça, ba memia, ba robongsa o ezala ki na ki ça yawa, ba bongisi o biso ba pesa ki biso na ki ça ba tindila ki biso e baby to komi susu ko longwa na ki ça kuna o ba tiela ki biso biloko nyo so. To komo ko landa su mindele awa po to so ngunda. Donc, vraiment il faut tout changer parce que présent o azali wana vouloir ou pas azali présent na biso azali moi na mboka présent Fachi Beto azali présent oyo ako trahir biso te
parce que azali na makila neti biso o biso tozali koyoka yepe azali koyoka yango. Donc vraiment yango na ngai na beta sete lelo na lakisa kaka bino ke soki volonté ezali makambo kosalama. Quand on veut, on peut. Donc bino moko bomoni ke 24 heures kaka après catastrophe naturelle et salamaki ya mbule buki bandako e bomina batu e buki banzela to lakisaki bino donc zela o e tindaka biloko wita na Congo central ya donc na Matadi Kibala et katana ki memitindo e ki balbi 24 heures et kozala déjà opérationnel et salami or que et ça là maka jamais ba makambo bomona kanamba ye penza na aéroport donc azo la sa maquette aéroport ba lagise babi musale zo banda lobiti le l'autre ça aéroport et tonga maté bomona ga niveau vraiment donc ya ki fa kwa na ya lokuta ndenge ba banda iko sakana na peuple na biso parce que vraiment bazalaki na tinda ya mboka na biso te. Donc vraiment lelo ezalaki émission moka fallait na beta cete parce que so likambo leki tokoki kotika ngoka boye te so to tiki boye yebarake ba misusu ba lobela ngoteka biso moko tokolobela so likambo ezali ya malamu il faut to lobela ngo et puis biso awa na 5 minutes avec ces anga tozali derrière président de la République la biso toza ba fasciste par conviction. Donc vraiment so likambo malamu ezali tokolobela ngo awa il faut to lobela mingi makama malamu parce que yango muto ezali ebele makama mabe soki pe ezali tokolobela ngo na ndenga malamu po et pour bakonzi bayoka babongisa mais ah toza teke pona ko bebisaka batu mitema ko bebisaka batu mitu neti na ba chaîne mususu to sengi na bino bokotaka kuna te parce que boko yoka makama malonga te na 5 minutes boyebi ke ngana za objectif banda na banda émission na changer langage te et puis soko na yebisi bino likam na zo tiela bino preuve parce que batu musu bakoma balala bazo boule lobi to ko loba likam nini pour esalir mboka na biso pour esalir président de la République pour population ezala révolter donc et comment ndengi wana me biso to zala kana pour tozong saka batu nyoso tout n'attend. Donc to komi presque à la fin il y a émission na biso il y a lelo boyebika so to komi na suka to pesaka base na biso mbote to ko bosanaka jamais base donc base yango mutu sala ke président de la République beta chita sima après Genève pour azwa lelo pouvoir ceux qui base tembele pouvoir wana azwaki yangote. Donc to bandara toujours na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces anga de toujours na kati Londres tozali ko pesa mbote na Jano Matundu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces anga de toujours na kati Londres tozali ko pesa Marie à la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces angadi tokei siko na kati Espagne sika Beloti Mavungo vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces angadi tokei na kati Suède pour na kopesa mbote na fidèle des fidèles maman na biso Thérèse Kamani azali fidèle de fidèle à bandana ngai depuis Degokao Thérèse Kamani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces anga na katia Belgique tozali ko pesa mbote na Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalo la merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces anga tozongia na katia Paris pour na pesa maman na biso Bilonda merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces anga toujours na katia Paris tozali ko pesa Agnès Mababa wa asambelaka mingi pour na président de la République na biso tokei siko na katia Lyon pour na kopesa caramélisé Chanel, la taille avantageuse, caramélisé Chanel, petit sœur propre, na Lyon, merci. Na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei suko na côté administrateur, Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin, Chai Mukenge, Chai, merci. Na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Babi Kisinga. Merci na ba publication na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces angadi Jerry Mukuna merci na bémission na katia groupe au surtout salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi toko bosana jamais Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jean-Marie Chibangu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati kuna ya Afrique vraiment nazalaka vraiment touché na bato bazalaka na kati Afrique parce que internet eza na primo koneti ya bisote tozali kopesa Zoé Chilumba na kati Afrique du Sud Zoé Chilumba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati Afrique pour na kopesa Lumumba
Lumumba, petit frère propre Lumumba. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Benin tozali kopesa. Donc petit nangai Saolo, petit nangai Saolo, Gigi Mbele. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi to sugisaka toujours na dokotolo na biso, mais avant to sugisa na dokotolo na biso tozali kopesa mbote na Canada na Fina Mokonji, la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi. Fina Mokonji, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko sugisa comme nous avons l'habitude, to sugisaka toujours na dokotolo na biso. Jean-Paul Jamba, merci. Je au salara parlons santé pour la communauté Nabiso et puis nous surtout au salara pour 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu